Non. Ok, merci beaucoup. IDPS, viva! Et donc, les émotions, chers combattants, actualité au sein du terrain, d'abord, les Oyo, interprétation dans le langue Oyabango. C'est-à-dire quoi? Juge Oyo mal éduqué. Dans le terme, il y a Madame Yangwana. Bote. Juge mal éduqué. Comment expliquer? Chef de l'État a une vision Oyaye. Mère au comédien. Juge mal éduqué dans le sens où chef de l'État a une façon Oyaye. Ya. Kosala Moussala. Mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? Réellement, ils ont quitté un projet ou bien programme, il y a chef de l'État et Simbati. Mes chers amis, même l'Omba, aux alaki na cour constitutionnelle, conscience n'a pas yaki kosala monique. Trop c'est trop. Et l'on dit ne silaka. Ndebo monaki abenda ni autres. Tango komi kuna. Ayebisaka déjà chef de l'État makambo nyonso. Ayebisaka déjà que même na kati ya ba juge otoza na bango, otozalaki na bango na cour constitutionnelle, keba na mutsongolo pakala. Zala mayele na mutuana. Ndebo mona cher combattant, chef de l'État pe lokola. Azali garant ya bon fonctionnement, ya ba institution ya mbo. Ndebo mona cher combattant en tant que garant, azali lokola coach na kati ya ba joueur. Mes chers amis, Mboka na biso za lokola équipe nationale. Bote. Équipe nationale les na ba joueur bébé. Ba uti na ba club bébé. Mais si quoi ce chef de l'État en tant que coach, a monique awa il faut nos joueurs à sanga balende. Il y a réserve. Akende kobeta na numéro 9. Voilà. Joueur so o azana botosi akosala nini? Akotosa. Mais ce que ba moni joueur. Ba yebise que non. En tant que garant, il y a bon fonctionnement. Je trouve que il faut au long pour mettre au moins les joueurs à sur le Carton rouge. On va passer carton rouge. Mettez-moi au cher combattant. Ndebo mon cher combattant. Parce que bah tu as une interprétation en forme oya bango. Bah nommé d'abord avant nomination. Chef de l'État avait déjà jugé bon il y a que non. Oyo il faut que Oyo que de côté Oyo que ba juge on va na cour constitutionnelle. Ba juge mi balewa. C'est ainsi que chef de l'État a tali a moni que non il faut ba to yo ba kende ba longo ba kende na cassation ko ba sunga ngai na programme na ngai ya instauration ya état na démocratie. Ce qui vous après ya ko sunga ngai vous allez entrer dans le train. Parce que le train, il y a développement du Yamboka et ils allaient en marche. C'est ainsi que, chers combattants, depuis nomination, Batouana, ils n'ont rien fait. Tant que va sentir pression à Batou, oh, Bango, Basala et la Kamusala. Nde babandi siko bakoti siko, bakomi siko mukanda. Mukanda wana. Kaka, 2 jours avant. Ma solo on est en prestation de serment. Après continuer de comment lettre on a déjà na kati ya ba ressources. Nin oh bisoto senga ki ke non bisoto zala kaka maintenu na cour constitutionnelle on a to boyi na bisoto moni ke cour constitutionnelle et cour de cassation. Nous avons compris que batu oyo bazala misala mabe na cour constitutionnelle. Comment expliquer bien nos alliés on pas kosala le mboka? Mais chef de l'État en tant que garant il y a bon fonctionnement ya mboka a jugé bon ya que non pour bo sala le mboka na lolenga ya malamu bolo comme koto c'est que vous avez le peuple gagne tout toujours tombola no bokanga ba. Alors chers combattants le corps de la carte ya équipe nationale soko boyo sala nini? République démocratique du Congo. Et puis, ce n'est même pas. Tango Koutunde Baboya qui était prêté serment. Tu as gagné, hein? Les conseils supérieurs à la magistrature. Comment va-t-il nous mettre comme ça?
Attends, serment, na cassation. Vous prêtez, tu as gagné. Vous avez une interprétation et ça va et ça, c'est que vous avez prêté serment. Parce que tu as mingi na bango. C'est le conseil supérieur magistrature. Comment biso chef de l'État a proposé, va nommer ordonnance Sebimi, ordonnance 00, un numéro matricule 00, bar, 0 bar, décide, bon aboy. Maintenant, vous voulez maintenant rendre chef de l'État inapte. Vous voulez, que non, habomoni, bango peu, pas bloquer na bango eloko moko. Au contraire, et ça li ba konsi na bango nde ba lobe loko les abongo, bon prêter pas serment. Mettez-moi vos chers combattants. Qui d'abord c'est vivant. Viva. Botika ba interprétation et oh ba bloquer na. Bango kuto ba monika ba yebisangellement, ça va. Loko le bino bozoluka. Bozoloka mususu oyo monani yango oyo bozaka ba o magistrat mais bokay na organe mususu boboyi bo ça va bo faire prestation pe serment boleka kuna bon lokola pe bino boboyi bolingi ka kuna musala pe sali nini bolanda tunda ya katsenda tu tunda Dit d'abord c'est vivant. Ndé mon cher combattant, jour pour jour, et le peuple congolais a informé. Peuple congolais a yeba mayemazo le kanambo kanaye. Pour le battre que Patouan n'est pas bloqué. Bon mon n'est pas bloqué, chef de l'État. Ndenge to mona kabatu sous papa. Ata opposition biso to sala. Opposition ezalaka lolenge wana. Ya eloko yokite. Ozui lokuta on va abandi kusamba. Bon mon chef de l'État. Bino moko bomoni pas bloquer bango. Pas bloquer bango te au contraire bango nde pas bloquer bakomi bacho. Bakomi bacho. République ezokende pas libo. Banda bango pe baboya ki bolobi ke non biso tolingi tokende te tozalaka na cour constitutionnelle. Est-ce que le soleil est arrêté? Tozalaki lundi lelo tokomi le jour ni. Lobi pe tokomi jour ni. Ko ke tokende ba libo. Bakiba. Train sogo ke soko boy ko to sali ni. Otikali. Oh, Toyoki Batinis, oh, Pomoni, Bachichouane va bloquer. Va bloquer, d'ailleurs, Bango Koutou. Bassina Bango, Bassaki Bango fort. Pour tout le monde, va retirer Bango na bagarre, Bassaki na bagarre. Kalamingite, Moulangi ya mayonnaise. Les autres comme ya Kochanine. Viva! Botama congolais oyo kele. Cher combattant. Oyo kokota na nzela ya fachi beton, akokota na peuple ko. Pourquoi mes chers amis? Parce que la communauté internationale mobile, c'est la toute première fois depuis que nous sommes au Congo, il y a un président au Balingi Yabisiganyo. Na yebisaka bino cher combattant que soko za na camarade na yo pomba yo pe kokoma nani pomba mwana nseme komi wana za neve na oya kosakana na fachi beto na kobete ndi yita pesa viva on a un système, il y a 6 et combien? 9 et combien? 6. 4 et combien? Mon cher combattant, États-Unis d'Amérique, Félix, c'est notre chouchou. Nous avons tous les minéraux, mes chers amis. Par richesse, nous sommes en bas, chers combattants.
nous avons plus ou moins 65%. Dans 65%, chers combattants, ba migrer, na ba investisseurs, na ba partenaires, babanda koluka mwana maye. Aya sikoto ça la partenariat gagnaka. 50. Parce qu'à l'époque tant que Tshisekedi azaka na bomo babanda koko sebiso Tshisekedi soka zo raté pouvoir, c'est parce que il y a un exigeant azolo bana ba mindele ke bosa la bona boye et non chers combattants, à l'époque ba mindele bazaka na esprit ya ko imposer. Ndem Tshisekedi atala moniki non na nyonso oyo peuple congolais a se retrouver place ni maintenant chers combattants à partir ya diplomatie oyo Etienne Tshisekedi alakisi mwana na nde bamindela bango moko ils se sont rendu compte que non peuple congolais asa fongoli parce que tata na bango avant akufa lobi que prenez-vous en charge lokola bato basi ba se prendre en charge baye tokosa bango lisusu nde bomoni chers combattants bamindela bango moko ntango babanda koyamba faci beto bango moko banda koloko yo proposé biso combien de pourcentage? Bon, on a proposé bino 70. Dis papa eza ebele 50 Ganyaga. Parce que tout le monde dit avec 50%, s'il y a le respect, il y a un principe. Mouto tambolika na borne na ye. Bino peut beaucoup bénéficier. Biso peut beaucoup ça le nini. Il y a un bon cher combattant, je vous dis la vérité et le secret mes chers amis. Vous allez vivre des choses dans ce pays. Tant que vous êtes aux États-Unis d'Amérique, chers combattants, il y a mon cas CDC pour avoir formation militaire. D'ailleurs, mes chers amis, ils doivent pas se vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant que vous êtes aux États-Unis d'Amérique, il y a mon cas non? Formation, il y a militaire maritime. Ba militaire, yo batambola kana mai. Botikela ngai ba? Bango. Ngai moko na salam salam. Ba militaire o ba parachutiste. O batambola kana mopepe. O bazanga lokola ba milimu. Botikela ngai na former ba? Bango. Ba militaire o batambola ka. Soki na mabele. Omoni militaire za munene boyeme. Azoki mokoleka yo mutu ya muke yo. Biso moko to yebi ndenga nini ya ko former bato na nyo ona o etali d'abord formation pe construction ya ba caserne construction ya ba supermarché cher combattant kala mingi te soda pe zo banda ko kota na supermarché ke o ezala ki ka ya kanya mo moni kanya na militaire ya banda ko kenda kana wenza ya kingabwa wenza ya bambole petit Wenza ya Ilubulu Manze, Wenza ya Remasu, cette fois-ci à bout. Ce qui moi ya général, Azokota, na supermarché, moi ya lieutenant, pe à Kokota na supermarché. Beaucoup moins pe, moi si ya caporal, atambola pe na mutu. Parce que les généraux, vous un général cher combattant n'a carré minier. Nous allons, chers combattants d'ici là, vivre la permutation. Fatih le temps. Fatih, hein? Mes amis, botana na banyanga na kato babanda kolinga. Masolo ya kitoko boye, babe bisango basumbela ngo na Genève. Likambu ya ba. Même Félix Sayoka biso. Yokela ka pe ba. Papa Olanda na général Meslilu, na pe biso. Soko yokeli base te ma en plein. Bote. Heureusement que ça président yokela ka ba. Ronsard Malonda ro. Ronsard. On est comme page tout. Parce que même les États-Unis d'Amérique, qui est notre partenaire. N'a pas pays où tout ça va partenaire na biso, va féliciter courage et peuple congolais. En tout cas, nous avons compris que le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec cette détermination à peuple congolais, en tout cas, pour un nombre de mandat, et Bani.
Yangwana bayoki chel combattant bande qu'on a biché FCC bakota que réunion jour one va se retrouver comme un peu perdu. Nous mettons en garde celui qui fera tout pour la prolongation des élections pour que 2023 qu'on n'ait pas des élections. Ces messieurs-là, nous les mettrons en garde. Ok. Vous allez mettre en garde. Article 70, alinéa 2. Le président de la République reste en forme. Jusqu'à l'installation du nouveau président. Il t'a passé vivant. Il y a des élections où l'État a le sous-sous. Modèle où tu as l'élection, il faut d'abord parce que l'élection et l'État, tout le monde n'a pas. Élection et l'État, tout le monde n'a pas de vote. Si quoi le cola, mboke comme na maboko ya ba congolais bango moko. Tozana biso pressé Félix Fandana. To passer na resa. Ça m'appelle combien de mois? 5 ans. Combien de mois? 6 mois. 6 mois. 6 mois. 8 mois. Le président reste en combat jusqu'à l'installation du nouveau chef de tokosalela bacongolais bacarte biométrique tokosalela bacongolais bacarte d'identité toboyena biso identité provisoire bapesi congolais une identité provisoire ana kofinga biso te bakoyoka nini beta maocher combattant définitif congolais afandi 18 ans ya nini chers combattants, mes chers amis, Bomonia, notre provisoire, on est à moi, Mboke Zongi na Mokolombo, Congolais Yamo, pouvoir ça Félix Yamoko, Kofanda na Kwente, je répète, pouvoir ça Félix Yamoko, Kofanda na Kwente que non, Basana na Bango, Bisoto na terre, Peto ko travailler, Peto ko conserver pouvoir na biso le plus longtemps possible. Yeto che wana asa la président na biso. Mais biso ndeto so contrôler pouvoir na biso. Et c'est moi c'est moi. Comme vos chers combattants. Soko boy makambo to ko yebisebe. Toza na démocratie. Bosalama? Biso to boy le changement parce que toza la ki population. Les lois sont aussi sur le président ou na kati ya population. Siko bino bato bolobi ke non, biso to boy na biso. Bosalama? Bosalama bino. Mais to utaki na bino kosala marche, to moni marche cellulaire, marche locale, na marche nationale. Siko soki bino 5 ou bien église ou laïque ndembo benga kawo bolobi ke non. To sala ka marche. Bosalama? Mais to mona ki marche à église laïque. Soki laïque quoi? Bayeka aboti na ba ekulusu. Ba moni ba char ba bombi pour protéger la population. Na musika tout la musique. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et pourtant, chers combattants, Batiakinde, policier, Babatele Para. Et Bateli, Bana Nabiso, Wana Zali Kuna Zali Nini, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde a rappelé au film. Maintenant, mon cher combattant. Kangaba!
cher combattant. Général. Papa, ça va? Avancez. Tu continues? Avancez, général. Est-ce que tu continues continuer? Moi, je soutiens ce fait comme vous. Tu veux gagner? Afin du coup, illégalement. Moi, je soutiens évêque Moukouna. Évêque Moukouna doit rester, doit venir aussi. Parce qu'il y a Zolo Belembo. Doyen, bien. On va venir à Bissau. Et le moment où tu as télé, tu vas m'en inviter à Zolo. Il y a un petit na Bissau. Beauté, beauté. Oui. Kabila le bagage à Congolais. Est-ce que vous m'avez pas collé que na classe? Vous m'avez pas yé na yé. Asa moyi? Oui. Plus grave. Avant de n'y avoir Bissau après le week-end. Oh. Na bundi pona changer Congolais na moni nanga ke simbi nango te. Biso nde to changer yo. Oyaki na babotine na bikumba. Okomi ko lata pe ba veste ya taille. Il faut s'appeler un peuple congolais. Mais il y a un groupe de quelques individus qui s'étaient déterminés. Otobengi ba combattre ide. Alors que tôt ou tard au kokende, le peuple gagne tout. Toujours. D'être mandé comme le cher combattant. À la lire voir les choses. Mes chers amis, la première des choses, peuple congolais, soyez d'abord patient. Pourquoi? Parce que même les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, se pelent. Ah! Bomba! Mamé! Alors, Bini, nazo kama na komona ka ba combattant na ngai. Nana bazui misala teme, ils sont là. Je, wana maloba ya kuna. Baza wana, bazo battre le pouvoir na ba. Na bango. Bongo tango bakozwa misala. Ici là nazo pesa bango misala. Tala nana bazana ba chômeur, bazo lendisa ba congolais ke tozala ka calme. Mais tango bakozwa misala tango eta tango social ya mboka ezofanda. C'est que pouvoir et qu'on vous met le mi parce que biso peuple congolais cher combattant tozana biso pressé. Félix Afandana. Ata dola na sala meilleur comment que ça la chef de l'État. Beta mon cher combattant. Nous avons mes chers amis jour pour jour tous les pays qui se disent grands au monde. Congo, cette fois-ci, cette fois-ci, en Congolais, doit aider Bango, pas comme un pays, pas comme un pays où on bengi, il y a un monde mobile. Il y a un besoin de chers combattants, du jour au jour, parce que c'est le chef de l'État à titre. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ça n'a tina. Il y a que Congo, les Congolais, ils la paix respecter. Les Congolais, ils la paix représenter ici quand ils ont des décisions à Mokili Mobile, ça la canine et Zoamaka. Les Congolais, ils la paix fier. Namboka naba. Mais bon, mon excellent combattant avec le régime au Tchokoleka. Namboka na yo moko mais pas faire souffrir yo. Ndé banda comment na bande kona biso ba musuba kima ba kenda diaspora. Parce que objectif na banga zani tote kaka mboka oyo. Tuna mutosi mbongo na. Biso ba combattant IDPS ganga bas. Biso tolo bien. Mboka tokoteka ata mokolo moko. Toko bundati ba Rwanda ba kosala nini? IDPS viva. Yebisangana. Bomba. Na bato ba zui nomination. Oyoki combien de Rwandais? À côté. Fatima. Béton. Chers combattants, nous vous disons la vérité. Et ça, la batoussou, mais ma bango est pas ma cause. Oh, babundela mboko à l'époque ya Kabila et Mobutu c'est ça. Ba jira que bako travailler na moi noté parce que tata na eto yebié. Maman na eto yebié. Balik na eto yebi bango pe. Batona bakenda. Siko batona tango yoki ke mboke zongi na maboko ya ba Congolais. Bande ko na bango ba Congolais. Bango pe na Congo. Yangwana bosomo cher combattant. Même les gens qui sont avec nous ici, ba musuzu bakozana recycler pour comme peu généraux, pas comme peu soldats, pour battre les mboka na biso. Yangwana bosomo cher combattant, ba nommer na forme nyonso, na ba fonction nyonso. Ba militaire ba commandant former peu biso. Parce que biso tozola bango. Pour na pouvoir oyo. Ata pour na kosima mandu to sala nini? To kosima. Beta mon cher combattant. Ah, mes amis.
toutes les mesures, tous les moyens sont possibles pour la conservation de notre pouvoir. Bobanda comment on a dit? Batouane va na politique à ma belle, mende na télévision. Shadari na katia kobomo. Na ba province. Bote. Yango na boyoki dossier akamu ina sa pesa nini? Tous les ministres au ministère intérieur, Bazalaka assassin. Denis Kaloume, assassin. Lumanu, assassin. Boshabu, assassin. Mouyeji, assassin. Oh, Arimova, assassin. Mes chers amis, on va y faire la coalition. Au lieu de m'inquiéter ça, Babani Lolendo. Bakokuta na peuple congolais na balabala na ba. Général. Ndé mon cher combattant, bakanisa que ndenga tosali coalition, c'est que tobo sani non chef de l'état yende bo sani ko fouiner, mais justice ezalaka. Ba dossier ezalaka na mesi. Okomona ka boti kambo ya bukangalo. Batali nana ya kina projet ya bukangalo. Matata Polo, Matata Polo, Matata. Papa ya kana. Bakambo ya bukangalo sango ezalaki ndenge nini. Papa, kambo yoki batiki ko yuko lefwana. Basi ba yoki déjà solo ya boloko. Est-ce que Matata basi batuni ye? Sikoyo ozo s'agiter pona. C'est le mbao ezo pese solo. Ako yoka nini kana mingi te? Mbao. Ndeko mon cher combattant, mutu na mutu ayebi sor na ye. Pourquoi? Parce que tous les ministres de l'intérieur babanda komoni la. Soka ministre de l'intérieur aye eloko na liboso azotala déjà IDPS. Oh et une mesure na ye. Ngai na ko dédoubler. Ngai na ko brûler bango na permanence. Ngai mansacre ya kamu inosa. Ngai na ko ba combattant ba basaka mimi na ba Congo. Les hommes qui sont acquis au changement. Na ko bomo bango. Ngai ba parlementaire de vous pour sentir ngai. Ba toana nyonso ba kei ba tiki kaka parlementaire. Debout. Ndé moment ni cher combattant to sana bino. Même Félix a yebi que justice ezali. To boy na biso biloko na ke non, la justice fera son travail. Ton travail. Il fera son travail. Kaka fera. To boy cette fois-ci a kokamata justice ko tila ngona futur. Ote. Donc babanda ko lo fera. Même dans la Bible, cher combattant, alléluia. Donc, le Messie viendra. Messie a yagité. Est-ce que ça viendra? Non. La justice fera son travail. Maintenant, la justice doit faire son Gangaba. Oh, la justice fera son travail. Les enquêtes sont en cours. Depuis Baboma Chebe, les enquêtes sont toujours en cours. Voilà maintenant, chers combattants, John Numbi, en commune à chômeur. Justice et Sénégalais, ça nous salana. Nana Boumaka Floribert, chez ceux qui vont y avoir mon sur le week-end. Ngai Nazana Sénégal, Nazana témoignage. Pour assurer la sécurité. Comme ça, toi assurer la sécurité. Papa Yaka, c'est quoi témoigner? Yo monaka ibandaka na ndenge. To boy justice ya ko projeter makamunyo ska dans le futur. Non, toza na ta mingité. Nous devons travailler chers combattants. Bon monaka na régime na bango chers combattants. Moi elongo moke bakay côté Fombongo. Cher ami, mboka na biso Kongo bavanda ke côté Fombongo tina ba mama pipi pour ya poto. Bakay côté Fombongo tina ba ONG ya bato banika ka manzaka na poto. Mais bato na tango baso ke côté Fombongo bango moko basana nini na mbongo. Atefeli mboka mobimbo mbongo kuna akati pewa ya pourcentage. Aye, kabile pa tunie. Est-ce que tu as retiré ton pourcentage? Oui. Azo simba ma yangwana kabile sengela kenda nini? CPI. Bote.
bandeko nanga bakomisa congolais lokola eloko oyo osali boti et puis bango bazosala autour de la Kabila baprofesseur ngana andima na ngai teke batwana baza banani baza bami j'ai compris pourquoi coup de chapeau na conseiller chef de l'état j'ai Marcelin Bilo alobaka ke ngai natanga na ba université oyo basombaka ba diplôme nde boyokaki récemment Denis Kamba de mbo asumba est-ce que etali biso Kamba alobi ke ngai je ne pouvais pas kokende na ba marche na bango parce que FCC ne m'a pas consulté ngoyika sanji yepe lokola zana bilobela mwanza yepe tozo kemi kobiko tozo kebiseye akoyoka nini ya base alongwe na province riche ya Kasai remise reprise atiki 100,000 francs ce qui 100,000 dollars province Mobimba dans son ancienne configuration parce que gérer mboka province wana Mobimba aye ko gérer ndambo quelques mois atiki mbongo muke ayawa abandi makelele et puis Denis Kamba ende asalaka ke basombele diplôme yende asali ke asala partout les moyens comme appelle licencié mais au lieu okanga bulo obandi ko critiquer mukina yo bozo ngana cher combattant ndenge bor na bango ezokende na déclin bango moko balobeke nous mangeons ensemble mais nous mourons pas ensemble bakoko foka ensemble yango na bozo ngana chef na bango Joseph Kabila alors qui enverrai-je pour aller me représenter à la CPI? Silence de... Mais vous avez dit que nous mangeons ensemble, nous mourrons ensemble. Qui enverrai-je? Qui est ce courageux là? Qui est cet oiseau rare qui peut aller me représenter dans ce pays? Lambert Men. Bochop. Calef. Yango le moment de combattant. Service de renseignement en Boka. Babengi Calef. Yo. Ozalaki mokonzi ya ane. Ane rezaka na coloration politique mais tomonaki yo na marche c'est que na marche oza moto ya parti pour politique ya ko s'expliquer kala mingi te ba ko panini kala mingi te seulement we merci beaucoup cher combattant nazana mingi ya kolobate via lobby mingi aloba pe moi moke parce que évangéliste nyon soka ke na église akopesa ata bato bote ata sangu soka ke na congé okopekisa tanga Bible général Nevililo en tout cas 084 096 45 bande ko na biso ya diaspora zamba ba telebino nous sommes ensemble to yebi ba o ba lingi mboke changer na ba diaspora wana to yebi bino bo sala musala to yoki ndenge nini bo sili si vraiment moi pourquoi ba banda ko chamba kelele Martin madidi ma mais bot continuer na musala biso pe na terrain to so continue pe na musala to ganga ba merci beaucoup na pesi mo le papa jeune ngari vive IDPS viva ya solo boza balongi général Neville asi alobi ebele ngana ko lobi ebele te na lingi na yebisa bino kaka ke na moment tokomi oyo tokomi na moment rouge oyo ezosenga mobilisation tout azimut puisque ebele bazokanisa ke IDPS asali musala tosalaki nano musala te tolingi tosala musala IDPS viva il faut tosala musala sikoyo puisque objectif ya IDPS na pouvoir ezali korenverser système. Si le système est renversé, nous allons tourner en rond. Il faut botanga bilembo. Oyo bozomo na wana. Lelo yo oyoki Martin Fayulu a cette déclaration. Andiko na bona limbisi. Te a changé de maloba. On a dit tweet ya Jean-Pierre Bemba. Albi na do soutenir mwana mboka Félix Tshisekedi. Bientôt Katumbi pe akoya na Kinshasa. Kuna FCC esi epanzani oyo bozomona na koki
Zélaï Lunkamba a démissionné. À Longwa, nous devons sentir que non, nous autres PPRD dans l'opposition. UDPS, viva! Viva! Nous autres PPRD dans l'opposition. Va sentir yango. Moment nazolo bawa, basomba déjà ba sauvetage puisque bazo nager. Bazo nager, baza ba égyptien, ba traverser mer rouge té. Bazo karamingi té dans un avenir proche. UDPS viva! Viva! Botika biyoka yoka. Oyo ezopesa lokola biso d'abord division. La nouvelle majorité parlementaire se créer bientôt. Il y a du Sud. Ils se créer. Kuna tositokotisi bango virus. Dosengi bango. Oyo Congolais aya mupanzi ba Congolais bazali. Oyo ennemi ya Congolais atika na mupanzi kuna. Na sengi bango, bon on a déjà qu'on s'est manifesté puisque la colère arrive. Bison de bas souverain primaire, il faut tous se libérer. Topé ça, Félix et pouvoir au Sengeli doit renverser le système. UDPS, viva! Viva! Et si gagnons Sozali, Yebisa Muntu, opération Toibinda Kouana, Tozali na Pointe Mikoloyo, Tozali na zone rouge. Matoyi Koyoka Mingi. Koloba mwa muke oyoka mingi puisque ba plan na bango nyonso basalaki na maye basi ba échoué sikoyo zete misisa tosokati yango eteleka mwa mupepe muke esala nini ebambana yango ezosenga tozala bomoko tozala esprit moko et que Fachi a utilisé manduki bango balobi eza non conventionnel or de manduki oyo eza conventionnel a utilisé justice. Après, à vous utiliser lutte contre la corruption. UDPS, viva! Viva! Pochaka la matoyi, Okoyoka Sang. Nasuki wana. Bonne journée à Leno, Sukiawa, j'ai combattant, pour mon nom, merci beaucoup. Merci pas ça. Merci. C'est ça. Quand est-ce que les gens